tilo kwa tala komuna ki. Linga kiyo mingi, Janina. Damu msajana kalamu. Sasa banda kubeba pakiti za kusudi pakiti buka la. Et oui, comme d'habitude, Mbotemina Balandi FM TV Naemoko, le descendant des prophètes qui mbangu, le petit-fils de Kuku Pemanaïb Sarabino que non denoyala katinanga. Descendant de Kimbangu, petit-fils de Kuku Pemba assez. Allez-y comprendre ce que Kimbangu azalaki nani et tout n'a pas Kuku Pemba ba biswaza nani. Banda ba génération de génération ici kana ba nyatarate. Keba okota nanzela nanga. Est-ce que yo kozalanga tonga na zayo? Yo kozalanga tonga na zayo. Ba yinanga pas important na pesi bino ka mbote. Sambino biso le to kozala te. Ko ina mo ino te fotika azala pembeni. Aza vraiment utile. Tout n'a pas na ngala yebisayo. Sa bango mo po matezate. Donc sa mo ina fachi, mo pe facha sala bien ezate. Sa mo ina dete mo ya mo pe dete mo marche bien ezate. Est-ce que baluba bazawa wana ba cameraman wa petit nanga mo boye bikaka. Sans oublier Santos, toujours charisme na caméra. Ape Chombote dete mo ya merci, joyeux anniversaire à toi. Qui te connaît l'engi to wembelo na suka nga ase na wembela yo et bongo les blancs bogar mo bolelo akati TV qui to kwa bimi mafuta na elengi apesi mbote bisika boza émission na bino yango comme d'habitude na ebisa kabino que tant poza na souffle na yo yakano na terrain bazo ki ma plateau yango na ase bazo mona na te banani bango banani bango wana bino mo boyi bango limero yango wana bobenga boya na le peuple général à peuple, ministre à peuple, président à peuple, pardon. Bon yo, plateau yango souffle belé awa quoi tabora ntunantu lokolo zalaka ande belé a souffle. Autant que ba combattant baza et aux alamé sengo mingi. Bisika boza vraiment kitoko, je crois que Congo za ya biso na banda kana loko yo. Congo za ya biso nyonso, Congo za ya yo eza yanga, eza biso tout. Tangu yo zoya na mboko Congo biso to mona yo. N'est-ce pas? Et tant que Congo so peso ba valeur moko boye to monaki le longo ba luke la Congo ba très moko otiko kabwana te même des occidentaux ba sali plan comment mabela ba koko kotika la ba koko wana tant que les descendants prophète alobi tala titid nanga tant que amakambo Congo na zalaka sérieux na zalaka direct Congo ça ya biso moko même si ba sangani occidentaux Europe France na koloba yango Allemagne wana so dipe ba Angleterre boko koka Congo te Congo faut ko ki sa prophétie nango ngana ebisa ko bino ta bo sangani boza sima mutu moko bo salango journaliste wana zolo ba bondeli mena lo bandeni eza makambo Congo na minute ya makambo Congo mboka eza biso tu e ko tikola ko kabwana ata mukolo moko te soki yo zo croire que yo papa Congo go lia yo Congo go melayo oyo musakolo siko azoloba ase baza rebelete na ba idéologie bozwa wapi azala aza pe biso pe to marqué pe natana biso émission na bilongo se bandi na pesi nombote bisika boza na Amérique bisika bozolanda biso na Angleterre bisika bozolanda biso na Paris na Belgique déjà ba combattant Belgique ba bengi biso bomo na bango lobi ba utika poto po na biso o tuna ngaso ende le peuple te aseye lobi bomo na ye auti potabi ase na zoya na émission na bolekana bisiko za na peso mbote na oboya otanga kombo parce que yo ebika ka ya cadeau surprise bozwa bilili awa na kati na yemo auti pota ko témoigner abi na uti na bengaki na yambi ase na zo olekana émission na boza tellement belle zalaka yo moko na katanda zala yo moko kozala na bato belete zalaka yo moko na liboko na nga ya mwasi na banda lelo parce que de tout le temps de tous les jours azananga ndeko Alvin ngala mulume oui Mbote ndeko journaliste assez. Merci beaucoup. Je crois que Mbala Liboso est à la plateau. Oui, Mbala Liboso est à plateau parce que non, en tout cas, il a abondé tout le monde à Londres. Très bien. Mettez moi que tata mokonza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na zo pesi bambote belé bisika zali bisika zo sala ba campagne a memi biloko apoto a memi le biso na kati ya
République démocratique du Congo. À travers Maître Maloua Billy Cleophas, n'a pas son mot de Fondation Maloua. Oui, oui. C'est pourquoi Natala Commission a mis de Konangaï, président Edi. Merci beaucoup. Et Nazaki quand même moi le Bakou ya Kenoko Yebisaye si ya moi na participer. Mais au moins émission donc non non to bandité mais Nazana Sengo déjà. Ya Bachalet Kitoko. Souffle les ébélés. Souffle les ébélés. Souffle ça. Naza combattant de l'IDPS. Ya solo wana. Cop na biso yango. Ah. Souffle les ali. Mais na biso cop na biso za caméra. Cop manga. Cop na biso za ndi caméra. To ba musa musu etiana la biso ka caméra. Na sepeli mieux comme on a plateau. Merci Ndekulang Asi. De tous les temps, de tous les jours. Au ce qui dit nous au les na tout ni gane bo bazo na bino ba chuba ba binga malo. Parce que na personne bote tende ko nangai. Mote le ko di. De tous les temps de tous les jours. Mais voici. Voilà. Na yebi ke batu baza ebele o bazolanda. Très bien. O balingaka président Edi Kanko o ba combattre ba surnommant Donald Trump. Je vais commencer d'abord à saluer ma famille. Toujours. Comme mon cœur à moi, Ketsa Moseka, mes enfants, Palmyra Bébé, Kéana, Junior et Samuel. Et je salue aussi ma petite sœur et son mari. Otobegi na famille Mukanda, na pesi Eric Mukanda Mbote, très bien. Na pesi Sarah Achimen Mukanda Mbote, mi pa nyonso bazwami Zamba batela bino yaya yeyo papa yeyo aye kosala musala oyo asala kapona kolobela mukonza mboka tolobi tokotika te quel que soit ba imbécile ba biso mbongo balie na to koloba yango atete bisika to kolobele donc mbote bele pa nyonso bozomba oyo nyonso balinga président Edi Kanko me voici na pesi général de Gaulle oya uti France aye pona kosala campagne ya Tshisekedi awa aye na pesi la mbote bele sika zwami babundaka libanda me bayawa lobi ta musuto kozana na plateau à toi Voilà secret na lobaki secret na boye na baki. yo to tombinga na koloba tozana na plateau awa parce que on doit faire notre campagne comme il se doit tokosala yango na ndenge nyonso o ndenge nyonso balingi tokosala makambo eza ebele tokolobelela nayebi ke mituna eza yo biano ezali ya biso. Je crois que bozolanda biso vraiment ebele boyoki déjà que ACYO yo député yo honorable yo mutolingo tchaka ka ba photo soki émission yango yo benga tokolekisa yo sport ezali soko lingi pe to yamba yo na plateau spécial ngayo naza awa na oyamba yo lo chocho kaka yamaka munda lo chocho mbongo pe apeli sumu te bo ba caméra basombe pe na mbongo te bongo so yo pesi pe mbongo mabeza wa bisika bozana pesi binombo tebele vraiment émission na bino yango bolandaka mikolo noso moi retard muke comme d'habitude par rapport ya yo bikaka système ngo nengezali ndeko na ngai ngala mulume campagne yango c'est bandaki déjà évolution ya parti za comment et chef de l'état aza côté nini eza mutuna le la zone ya mabele nini moi 7 minutes okoka kopesa la par rapport ya campagne ya UDPS to ya chef de l'état. Non, teza UDPS to chef de l'état. Otuni wa question zele ya no. Très bien. On a ça que otuni question yomgo pesi biso sur réponse. En tout cas, ya liboso ya no na ba ndongo pesi encore 7 minutes. Tata mokoza école Félix Antoine Tshisekedi Tshilo moma yo habita la kanyi na mo la kwasa pa katutenze bwa bilumbu mukishi muntu. Le président le plus gosseux du monde. Montona Yambu, Wazot Sala Moussala, que non le fils que peuple congolais a se retrouvé dans Katambuka Naïm. Tata Moukoza école le lot à Kozala na Bumba. Après le lot Bumba Moukoza Mboka à Kozala na niveau ya Bunya. Na minute on a zoé bison assez, Tchomelingue Pasuka. C'est vrai. Niveau baso bengangai, en tout cas, on a commis dérangé, on a commis le coup la vedette. Parce que Moukoza Mboka avant comme na Bumba. Total aéroport. Depuis 4h du matin, prêt à la voiture que n'a pas passé, n'a pas na casse à l'hôpital qui est cassé, il faut le loto mon afro, bah bien la cafati, béton. Après avoir le nom Kozamboka, à Kolomana Bumba, à Kende Bounya. Parce que son Kozamboka a promis na Bounya. Parce que tu l'as dit déjà, bah discours,
oyo bandongolomisi balingaka peuple congolais te babandi déjà kodiaboliser peuple congolais. Or que peuple congolais aza vigilant parce que Mozambique mokolo ya le 19 novembre voilà ça qui campagne na ina niveau ya Stade des Martyrs ayebisa biso que no bato wana bakoyana ba discours ya lukuta na minute oyo peuple congolais aza serré pour la kopesa mokonza mboka oto bengi majorité parce que faut tana katamboka na biso to sala ba rebelle to sala ba rebelle ko votaka bato mobo to vota bango mais to yebi batata na bango te yando mo même nani Soriano nani Moïse Katumbi Tshapa vous avez la campagne ya présidence de la République aux ala moi cité après ça dit la qui c'est biso moi ça zaté mais on la qui c'est moi si ba congolais Moïse a la qui c'est moi qui c'est aussi longtemps moi c'est la rwandaise burundaise lingala yebité Swahili ayebité Chulu ayebité Kikongo ayebité mais quand la fatigue lobby alors la qui c'est bino maman oui la qui c'est biso maman Denis Abin parce que maman Denis a représenté ba maman nestu ya Congo mais c'est Moïse Katumbi Tshapa omoni na vie yozo ko ce peuple congolais lobby soko commis le président de la République okosomba basokoyo Tshisekedi de président de la République asomi koleka wana meoza kindoki okeya na mwanda monsieur Moïse okeya na mwanda kosiba na mwanda ke soki vous votez ngai na kokomisa mwanda Monaco mais tant ozalaki gouverneur na Katanga pourquoi komisaki mwanda te nini Katanga Monaco Soriano italien zambien moto ayebi le balingala te le notaire voter moto aboy cela veut dire Congo na minute au peuple congolais fongola misu parce que bando wona misu bazebele na ba candidat wana nyoso to ya ndo to mona même na félicité na nani Martin Fayulu parce que wana tokoma wana tokoma wana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mo mayo habital oyo azobonda ye moko na kati ya fond biso peuple na yo en tant que congolais des pères et des mères na le beso na qualité ya combattant de PC aso to mono be makamba congolais des pères et des mères est-ce que ça le sport en tant que des pères et des mères parce que bitumba to sana ngo eza ko benga na bapaya bakolo mboka batika la mboka na bango yango ndo so mono même bato basolela oh président de la République mais le quand même peuple congolais à comprendre que Félix aza na volonté bato oyo baza pembene na ye nde balingi asale la peuple bola moté mais na kosala na yo peuple ce qu'on lingi que non mokonza mboka a travailler malam parce que jusqu'à maintenant mokonza mboka na bandi mandate oyo to sali oyo to zana terme oyo biso moko to benga peuple congolais na ba combattant biso yi de pesa bazana na terme na bango ba bengaka parce que jusqu'à maintenant toto kolanda maman Manike maman Olive Lembe pe omoni ndo kesoka changer motema il faut que même exister parce que ça limite ya sana kindo ko même sous n'existe ndenge tina ko même abune ko même ndenge mutu alobi ke nga mutu na boma papa na bino nga mutu na lukaka ye so yo ko même existe ndenge et voilà problème ozika kama yo pesa mille si mais la changer bizarre mais na yebi ke ko changer bizarre na ye est-ce que mobile n'a pas changé bizarre point d'interrogation tous ala ba olisi likolo ya lisu jour ouais mokonza mboka kozonga awa na Kinshasa parce que ça la capacité c'est à l'américaine ça veut dire to beti to zonga ala à la congolaise jaban to beti to zonga awa to beti to zonga awa ya wana to ko mona même ba américain ba to ko kanga o ba linga ki ba sala mokonza mboka pitala ba américain tala ouais c'est États-Unis ouais c'est mboka Simon Kimbangu très bien ouais c'est mboka tala assez il faut qu'on reconnaître d'abord Simon Kimbangu ouais qu'on reconnaître les gens qui se que Diamoulou qu'on reconnaître ban voulu soit les surtout ba Patrice Emery Lumumba qu'on reconnaître bango baza ba centre na biso mais aussi l'hôtel bino États-Unis bo sali ba kabale na bino bo beta mokonza mboka avion na ye masasi mais ça bêtise Félix Azamu Kishimuntu si ba tolele ba ba inflation mu Kishimuntu te mu Kishimuntu c'est là de dire muto sa kufa donc ce mois na émission non mon a Tshisekedi a ça kufa ça c'est quoi mais c'est un civil mais esprit en avion na émission même biro Félix Azana au peuple congolais ba te peut ça y
Félix Ndenge Zawana to yo na buta to bete masese ndingi ne ko zoye. Très bien. Et pour ça été na zoye biso vérité. Parce que la te belé depuis mokili sala mokili. Ba tenté 247 fois. Ya ba poison. Ya ba mtina mutu kola ya ba cheba ba bom mais aussi mbate. Et belé ba ko motu bela. Ya ndo mona même John Ndumbi biloko John Ndumbi azolo ba na zo tu bela ndé. Aza ino wa sala Félix c'était. Très bien. Donc on a de tout le temps de tous les jours. Tant nazolo ba que de tout le temps de tous les jours azala gala biso parce qu'à comprendre l'idéologie à FM TV na yemoko mon boss Billy Malou à Cléophas Force tranquille. Le peuple qui exprime yango émission na bino. Ndeko na ngai. Campagne zole kanande. Maloba ba mboka wayo, ballon beta ballon 7 minutes na tikelo malo. Ah si. Na kozala lelo penda likolo te. Na kozala likolo te mais malingi ba congolais ba comprendre. Va comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on y a membre de la campagne, autres sala oyo, ils allaient ba formalité. Ils allaient ba formalité. Ça veut dire Félix Asaleka. Campagne de rebattre surtout mingi pour na ba député national comme provincial des campagnes de combattre. Nalingi lelo kozala likolo te. Bato tolinga to beta na bango kwata toza na terrain ya kubu yuyu balali bende arbitre aveugle juge de touche aveugle tenga na amona yo mona ngai ngaki bango bazala wana ko mo beta na arbitre sala ka beta yo na ko beta te yo sa problème te yo tu la ngala ko répondre na mutuna oyo donc campagne toujours ça la campagne à la congolaise. Campagne toujours ça là. Pourquoi on a dit à la congolaise? Félix est congolais, né de père et de mère. Il est congolais, né de père et de mère. Azali mwana mboka, akotika la mwana mboka. Donc, les lobes de quoi Bumba, il y a Bounia, Bazo Zelaye, partout Azo Kende, Félix Azo Sala. Carton. Partage au Kende, Félix Azo Sala plein. Et ça coûte les Congolais ne sont liés à mon Fati. Pourquoi? Fati, na mandat na quinquennat na ye, Fati a construit plus ou moins 1400 écoles. Fati a construit des universités. Fati a réhabilité des universités. Fati a construit des routes. Autre trail comme on a monté dans le pouvoir où il est cas. Pouvoir où il est cas. Tant que tu as pouvoir et les cas, tu as la Mobutu. Quand ça vous a la tanga kaemingité. Pourquoi? Quand ça vous a oumé la quitté dans le pouvoir. Mais dans autres la bateau ba oumé le quoi Mobutu 32 ans. Aujourd'hui AFDEL. Oui, comment les lots FCC par risque des mensonges. FCC par risque des mensonges. Les lots ils allaient AFDEL comme FCC. Donc pouvoir wana hein né dans zotala dans hôtel dans zolobela dans lobela bango awo les loba comme ba donneur de leçons ba pesa biso ba leçon donc tous en tina na bango te congolais il y a solo à comprendre il y a moni partout c'est que des oleka tout le monde azozala amona président na bango amona président na bango na la groupe moko na Facebook balobi ba n'importe quoi ndenge Tshisekedi alobaki que to bandela à zéro to consolider les acquis hein na groupe wana bazui bachenzela moko bachemutuka na bango nzela wana eza obeba bazolo ba commentaire na balobi ba n'importe quoi mais moi et dit quand que je vous parle j'appelle le message question à publication à Goki ko yamanga na téléphone té mais je lui ai insulté sérieusement. Pourquoi? Tous en campagne assez. Tous en campagne tout coup est permis pour nous fragiliser adversaire na bino. Ils allaient le kola we musenzi ya katumbi tuzozo bazobayo nazozo bazobayo musenzi baba benga Lubumbashi po balo banaki ba ko bomanga na zozela bango
nazo ba mambo so ba wozanga tout benjirité ya musenzi wana ndenge na lobi aza musenzi non mwana ya kinyata mama na ekomone kinyata mama na ye sikoyo lokozo lingala matana kwa mata siku mwana ya kinyata mama na ye sambien yo on ndimake yo za aujourd'hui comme président de la République démocratique du Congo, grand pays comme le Congo, moi na yo azali nani député na Zambie. Nous sommes pas sous le balanga lelo alors congolais nyonso tout on voter Katumbi ala kela mamabe. Non le bango. Non so comme on a ba so ke de koyamba kaye. Katumbi n'est pas de notre. Katumbi n'est pas de notre. Katumbi étranger, juif, grec. Nani italien zambien Katumbi Nassim Dadano Sobiano comme on est moi chance le copain va passer chance bon jaki munoko bolobaki to tchem tunyo sur le terrain to tchem tunyo sur le terrain to beta balle parce que moi na mona congolais ko za courage akenda ki ko voter Katumbi awa donc avoir succès na kishasa kala tete mana ko ya yesu ka yawa so kaka ye ni mwana na nini na Kasai ezali la ba diaspora ou bazana poto ba chembo na ba contre campagne na ye avec ko na Kasai kutute bon monter wana tribalisme déjà parce que tribalisme te tant ye c'est assez wala mboka yo asa congolais wala mboka yo asa étranger Katumbi asa étranger tous sont confirmés asa étranger hein moi la mboka pona yo on va se manipuler bino on se manipuler les bango bazo manipuler bino c'est vrai Katumbi asa congolais dans la joie Katumbi so tali zolo nanga Nathalie ayo Nathalie Alvin ndenga telemi abo esa zolo ba tout ba congolais mais yo so tali zolo na ye otali na Katumbi wana ndenga zali hein asa bisoté na bande ya solo oyo na lobaka ya mo ala misolo ki ba imoko bofunga bato iboyo makambo tozolo bezali très sensible to ya kuna ko finga mutu te mais to ko yebisa ba congolais vérité Katumbi acheteur ya ba arme ya AFDEL tant Kabila Muzaza laki oya songa ba arme c'est Katumbi oyo abanda kosomela bango ba boots ya mbula babanda kolata ya caoutchouc na ba manteau ya caoutchouc c'est un chinois tant AFDEL ya bengani Mobutu c'est par là Katumbi asalini aya ko senga musée acha akoma gouverneur na compte ya facture ya musala sala ki pona kosomba ba Katumbi a pris fuite à Kezambi Mutazo c'est Katumbi a osali Katebe katoto Katumbi a vu SNCC abomi ouais bandaki koza ba minerai na biso zo longwa ezo kende Katumbi azo a créé autre benini comment on le sonne akuna matata a créé akuna matata a créé l'entreprise wana et comme si ba congolais ba chômeur bon il fallait kota na Congo comme ko kota na pas au futa ba tumabe Katumbi wana Katumbi a sali 9 ans comme gouverneur qu'est-ce que Katumbi a fait atongia Tanzania mon côté les congolais azoba oya na ko voter Katumbi na il suna deuxième mutu mukweke ba sensi ba monyos est-ce que on a que moko bimisa musenzi wana eza le roi debo aseva ngazenga ibaya na c'est la batuna ba baya très bien na c'est la ba baya na le ba sensi baya dans c'est la ba azobangisa bino te na oli mutu abangisa ngaza parce que soki omoni mutu azolobaka trop sur mutu wana ça veut dire qu'azobangisa tozana campagne ndeko yaza na base sekele za base Congo mobimba ana base Congo mobimba partout même na kata chaîne ya base sekele za yoga sini bango ko bangisa biso oza IDPS
machine ya politique omoni mikolo naotambolaka na ba ni na ngana zola tsabato. Moi je suis le leader pesa na olate loka mutu te na olata ba parti na biso pona ko défendre mon mayo wakani ndamukishi mutu Zubabi Lumbu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo les grands esprits hein les grands esprits asa grand esprit. Très bien. Je crois que Boza est tellement ébélé Bozolanda biso Congolais na moment où nazoloba fongola misu pe fongola be matoi tala nani yo ko voter mutako sabino candidat la biso numéro 20 candidat la biso na lobi candidat la biso eza numéro 20 eza mutu soute numéro 20 numéro 20 congolais que bo fongola misu botala nani bino ko voter Congo eza na mbongo ils ont la capacité ya kofuta même chômeur mutako sabino capacité ezali capacité ezali makambo ezali na kati ya mboko oyo na habité so bozo comprendre ndeko nanga lelo tozoyo kabarime ils ont circulé que Mamo Live alobi maloba moko boy en tant que combattant président parlementaire de Bouya Éthiopie maloba nini sentiment ni nezo sala bino mais muto bino wanda ko finga muto ba wanda ko loba mabe te biso yi de peste to finga to so moni mutu to ko mo finga cela veut dire yende mutu abandi biso mabe éducation biso to zana ngo en tout cas so ko mo biso to ko mo finga cela veut dire mutu na bandi biso ko finga en tout cas maniqué adobo pese ko maniqué ah bino pe makambo maniqué ya kinga kati maniqué ya kinga kati tendo na kati mais pourquoi pour te dire donc s'exprimer très bien parce que yoto na le président dit azolo bawa osokata tika muta s'exprimer article 23 constitution le liberté d'expression tika tout le monde a s'exprimer na lolenge ya maniqué ya kinga kati loba bien oyo Kabila alingala bomela biso maniqué parce que maniqué sokotali santé ya maniqué kinga kati eza so malamu te mais maniqué kinga kati ote bena kombo ya Olive Lembe Kabila andimi fachi beton mais kondimi andimi fachi beton de quoi assez eza kondima ya fachi beton hypocrisie mais nazo la kisaos muto ayebisaki biso ayebisi peuple congolais mon mari travaille en silence c'est maniqué après avion tata mokonzi ekolo na esekoya donc asalaka na silence mais nazo yebisa o vérité tango omoni muto ayebi koloba azoloba te zala supla na muto wana muto lokola Kabila mais maniqué ozolingo ko sa peuple congolais olinga Tshisekedi te bakolo Tshisekedi bakolo fachi biso ye ezala na pasi ezala na bisengo ezala mbule zobeta ezala moye bibimi biso to defendaka muko antombolo moma yo bitala wakanye na mungu lankwa sapa gratuité Zubabi Lumbu wana pe ayo lisusu mais nazo ye biso tala assez to defendaka muko antombolo moma yo bitala mungu lankwa papa gratuité Zubabi Lumbu mukishi mutu mais maniqué alobi biso neto saboye botika fachi asala aza congolais de père et de mère maman nanga yendo ka bongoli motema to memene gise te eza plaisir te biso to en tant que naza politicien en tant que communicateur du chef de l'état nazima kamba ya maniqué na kosala analyse makasi na kosala analyse na ko accepter que no manika ya bimisa ngo boya pa ngana ko mo sepeta le maniqué nous sommes en politique, tout coup est permis. Azol Lingende à distraire peuple congolais. Alvin. Yoka. Alvin. Makambo ezali awa ezaki bayebi ke omoni discours ya chef de l'état oyo asalaki na stade de Martyrs oyo asalaki bazoluka siko ba distraire biso. Toko kanga bango ba matabakita. Bako aveugle biso te. Mabe nyonso bango basala na mboka oyo baboma biso na ponga biawa soki ponga biawa ezalaki ozoleka boye
lakisa na téléphone ni eza na kati basali biso na mboka po bakodisa biso de l'autre mutu soko loni masangu okobuka masangu ezala te lokola matata ponyo aloni université masangu na Bukangalonzo université na Maniema wana miracle Jésus Christ aloni masangu na Bukangalonzo ekeke kobota université na Maniema tuzana ba oma ile bazela neti dikambu ya manike ya ondo moni meme tango Martin Fayulu Majiji Keiti Jang Jalo Martin Fayulu Majiji Keiti Jang Jalo mais les hommes se me voient ya Martin Fayulu wana abandoko tumata bana 1982 père et monsieur Abdoulaye na rond-point Gambela. Bino ba combattre. Non, assez. Est-ce que le loso qui te lobi? Non, benela muta Martin Fayulu. Aïe à ta place. Martin Fayulu. Vrai nom ya Martin Fayulu c'est Martin Fayulu. Majiji ba pese pa ba congolais. Kombo ya kombo na ye o ba bote pa tata na mama na ye. Keiti Jang Jalo Sisiko Azalaki Mutumba Kabri Kamunde le nanta bon mon Martin Fayulu ngasana so le reto zu fait to benisi Martin Fayulu akotumbire bison taboko zo kutu idete azaki mwana musala ya monsieur Abdoulaye na 1982 na rond-point Gambela na okita place wana mais le pas wana c'est le pas moko historique Martin Fayulu ye moko akawana na butu et ça makambo ko bomba te bisika Martin Fayulu azali ayebike makambo pundeko alobi alobi makambo moko aso na yebike azamu tabandundu ndeko na ngai ya tika Martin Fayulu azamu tabandundu te yo somo mutu ni na bandu na yebiki Kongo te mais alobaki yango komona tibiso yo kana sikeyo komona tibiso le toza kata émission so etuni président edi o bandu ke neto sala émission ka na Chiluba ka siko to sala émission na Chiluba next ngana kasaye na samuluba et ça le kambo ya kobomba nini identité na ngai te na samuluba mais Martin Fayulu sénégalais maman na bango camerounaise na kombetelo masolo tinde Martin Fayulu ya la Congo mais tozala makambo Martin Fayulu te yango ndo moni mais c'est Keiti Jang Jalo Sisiko Keiti Jang Sisiko do wana komba Martin Fayulu ndangini koyebisa bayimboka atabo ko voter na Martin Fayulu étranger parce que yemo pe habitué na molonga ba étranger la nama lo bana ide to sala analyse atoko voter na Martin Fayulu mais quand même congolais voter de konayo même Bible le bien on a Deutéronome 17:15 ma combien Nzambe combien ngo au moins mutu nyo surtout ko voter numéro 20 était ko le 20 décembre mercredi OK yo voter mutu mususu na 20 euros suffit sko ndeko nanga edikanko rapidement plaisir ni ne salio parce que bazo sinala biso ngonga plaisir ni ne salio Mamoli Valobi Maloba pe comment Madidi Keiti Jang lelo naza posa ya ko matemacaste na posa la zala c'est donc moi personnellement je suis politicien naebi na ndenge na je la politique o Fayulu asali to Olive Lemba sali bamoni que tous un candidat mususu te ou ya ko battre Félix Antoine Tshisekedi parce que selon les sondages ou salami moi la mboka Félix Antoine Tshisekedi le mozo makali batali batante ba uti ko tanta makam alvini a expliquer mo malamu te nalingi na éclaircir très bien malikambo wana malikamuni on a arrêté 5 Américains. Likambo ezalaki nini ba préparer ki mkonza mboka ndenge akokene Maniema na avion oyo azokene nango babeta yango nini ba lance roquette avion panzana Tshisekedi akufa Tshisekedi azosala ba occidentaux donc atira mal à l'aise makasi on les a arrêtés na ba ordinateur na ba biloko mususu oyo bazalaki dans main Dieu bon
Russie muntu oyo a informé na technologie to comme na mboka na biso ya ba drone ainsi de suite nde détecter bato wana ti bato ba ko kanga bango fata voyage ki akena avion mususu aye azonga ki pe même butu yango alala ki kunate donc comment va deko fayulu ba nani manike ki na kati to bengi mama Olive Lembe koloba biloko balobi wana ezali pona nini ba moni ki muto to kolonga ete kaka ninga pesa kumuna maboko nzambe. Très bien. Ninga pesa kumuna maboko nzambe alobi kitsi na yo yango yaka kufanda iloko wana donc ndelo kezo batela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndeko alvina lobaki alobi ke ata basale nini baya na butu baya na moyi to benga ke mukishi muntu pamba te mutamona Tshisekedi azate mais nalingaka tozana ta propagande ya élection il faut tozala na plateau awa na bandeko ya ba parti mususu wana awa tozala awa comme ça bango baloba biso pe toloba exacto le cas ngana et toza tendance moko Alvin aza IDPS non le nom va le la juste pour nabino et pe qui samité IDPS PPRD koya FCC koya na kacho ça baya donc c'est ça bango ba na koya kawa isa chaîne kitoko isa chaîne isa propre isa chaîne ya mukolo na mona PC bambote pa ya Jean Vivier na ngamalu bambote belé présent ya au renaissance donc on appelle ces bambote ebele bisika joani bambote ebele mon vieux nalinga kana matamata président dit pardon to sagre président ya FC Renaissance président Maloua moi je travaille dans la vision chef de l'état moi la mboka congolais des pères et des mères donc bande ko bakanga na mutema biso mandat na biso zo banda awa na 2024 ne mandé zo banda bakanga na mutema place bazali oyo ezalaki transition sans Kabila na loba ngwa ya nonso ezalaki transition sans Kabila tozo banda mandat na biso na 2024 très bien moi le loba suka pona ko kabwana na yo parce que minute Cécilie ndeko na ngapa ko loba pe moi le loba suka en tout cas c'est merci beaucoup merci ndenge obengisi biso sur na émission le peuple s'exprime. Très bien. Tous les qui sont dans le lelo, na koloba ke tozali bato ya libaku malamu. Donc ba nyonso ba na président Edi Kankou ye. Mais ba lembo na biso ba foot. Bana ba lembo na bino. Wana tukolo bela musimi. Mais là ba lembo na biso ba foot. Bazong sambongo wana. Oh na ko sambwisa bino nde ya ko sambwisa. Deo na na se namoni donc bazali balembo na biso bafuta très bien na pesi mbote na Ketsa Moseka Palmira bébé Junior Kiana na pesi mbote na Samuel na pesi mbote na bayinonso balingaka président Edi Kankou merci beaucoup général Charles de Gaulle bambote belé pa ozwami pe ba bon séjour na Kinshasa pour na campagne ya moma wakani ndamukisha butonzo babilo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le grand esprit oui ndeko na mai avec moi le lobaswa ko kabwana biso oui moi le lobasuka ezakaka ke en tout cas Seigneur Zambi pas que la biso très bien abattre le tata mokonza ikolo bien parce que bitumbo mokonza mboka sana ngo ce que zambete et mon souci le lot toujours qui des choses ba côté que na rozonga des choses na sika oyo to ya ko sala sur ba émission na ko sanga na congolais nyoso tout conscience et sala to sambe la pona mokonzi mboka to sambe la pona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wazo bunda ye moko de la zakawana abunda ka ye moko na ba combattant na ye ya IDPS lokola la biso ba militant ya IDPS maloba na ya suka ezaka ke bakongolais nyoso to ba yimboka ba yikongoman boye ba keno to zaka na candidat ya moko numéro 20 okena voter numéro 20 misa pia maboko na makolo ezave
tokende kovote le 20 nazoyebisa okeno Tshisekedi jusqu'à maintenant oyebi keno président ebi eloko moko naza na esengo keno tozwa mandat nde ya 15 ans renouvelable 5 fois parce que tant tozobenda majorité na ndenge misika fourmi mokonzi mboka tokomodifier constitution napesi bambote na ngai pavé na nga Adonis Mwaka Dodo bana mushi candidat na bino ye wana Adonis Mwaka Dodo bandongole misolo nyonso to bazoya bagida se mbase bakoli déjà bato bami bato akabila napesi mbote epa bana nga mibale Siriana ngala mulume vainqueur ngala mulume na mwasi na nga Hérite Bofeko candidat ya bapaya alakela mama be très bien bozalaki tellement ebele ya kolanda biso vraiment bisika boza bambote ebele Charles de Gaulle surprise lobi naza na yo awa na plateau outi musika juste eta pona émission oyo vraiment bisika oza nkolo abomba yo pote tomona na yo baini ya Congo bozala na bino mais mboko nazoloba bien ekotikala kokabwana te jamais mboka oyo ya mboka ya Nzambe jamais po kabwana fo accord ya Lola a signé Nzambe le mutapesa la biso émission na biso esili Zamba za congolais kako je crois que tokomona na lobby lingaki yo mingi Janina Baba,